Bienvenue na canal nanga ya YouTube. Bonjour, mbote na bino nyonso, j'espère que vous allez bien. Ngape naza bien. Lelo tokosolola pona protéine. Mbala sima video wite koleka tosolola ki pona glycide, donc sukali. Tolobaki ke eloko nyonso eza ke basalela ngo na eza na glycide ebele na makila ekomaka sukali. Bayebi lisusu. Tolobaki biloko kolia nyonso eza na 3 biloko na 4 sukali, protéine na graisse. Mbala wite na video wite koleka tosolola ki pona sukali. Na video o tozo solola pona protéine. Protéine eloko nini esalaka na nzoto na biso, tozalaka nango posa wapi, musala nango eza nini, eske eza ke il faut toliango ou bien nzoto pa kosala ngo yango moko. Eloko tokobanda na expliquer protéine eza lokola ni protéine eza lokola ba brique. Soko ningo tonganda ko tolobaka lokola mire, mire otongela ngo na ba brique. Brique moko protéine pe eza bongo eza lokola mire eza na ba brique moko eza na 20 lokola 21 brique. Protéine eza 21 aminozoïdes. Donc moko brique moko nango aza ne loko na ye travail na ye ne devoir na ye akosala na nzoto. 9 na 21 wana 9 eza ki il faut toliango, nzoto akosala ngo yango moko te ye moko te. Donc il faut toliango. Oui, tikali nzoto asalaka ngo yango moko. Mais na 21 wana otolobi ke eza protéine eza 21 9 il faut toliaye oui tikali wana nzoto osala ngo yango moko. OK? Skoyo devoir nini protéine eza na nzoto. Obie ba marque ba sorti nini eza ya protéine na nzoto. Tozana ba protéine otobengaka collagène, mikolo eza na mode mutu nyonso alinga mela collagène po akoma gène. Collagène travail ya devoir ya collagène eza pona poso ya mutu nyonso alingo melango pona azonga gène poso na eza la gène ou bien collagène asala pe manzaka devoir na eza pe kosala manzaka sima nango toza source na protéine oyo esalaka ke toningana nde nazoningana boye ba muscle kotambola nde noningana maboko yangaza na kombo mususu ye tobenga myosine, non myo eza lokwa muscle donc myosine ou bien tobenga ka mususu eza actine actine. Nayebi ke bozana ba poso ba kombango te mais na linka na expliquer bino mwandambo po bo comprendre ke combien de protéines tozana ngo na nzoto wapi salaka nini nde toningana kanini salaka toningana nini salaka manzaka po bo comprendre protéine asalaka manzaka wana eza brique komba brique wana eza collagène yimta sala devoir na yeza asala manzaka na poso myosine ya salaka ke toningana ba muscle eningana. Toza sona mususu oyo eza lokwa taxi na nzoto na biso na soki opemi exemple liboso soko opemi oxygène po ekende esika nzoto aza nango posa eza protéine mutezalaka ekangi ye eki kutika esika eza nango posa eza lokwa taxi na eloko wana taxi wana tobengaka eza pe basala ngo pe na protéine ba hormone nde na lobaki na bino ba hormone pe protéine mutesala kango. Donc protéine eza hormone eza protéine mutasala kondeti oto toyekola ki mukole ute koleka lobi ute koleka na video wana insuline eza protéine muta asala ndo brique ya protéine mutasala kango ou bien soko zoki ndenge poteka ukaka produit wana nakolo bango produit nefisi solo kolo bango produit mais na lobi ko eloko esala ke pota ekangama eza pe protéine eza pe nini wana eza pe protéine po pota ekangama ndenge moko pe na système immunitaire eza pe protéine. Donc sans protéine to ko vivre te sans protéine moins to vivre zate soki mutu alieba protéine te akufi eza loka glycide te sukali ko il faut tolia sukali il faut te olia sukali okuvivre nzoto azate il faut alia sukali pona akokozwa énergie pe na graisse so to yebi susu sukali devoir na nzoto ezakaka kopesa énergie so olie sukali te olie graisse ye pa pesa énergie
hein? Protéine pe akoki kopesa pe énergie mais pa na ye eza donc eza travail makasi po asala yango mais soki moyen mosusu eza te soki olie graisse te soki olie sukali te nzoto abundana nde na soki nzoto abundana nyonso po aide yo akoki kosala ke protéine olie asala yango sukali soki esalamaka na foi moto asalaka yango eza na bato oyo maladi ya sukali mosusu nde balobaka ke dote bibishi na olia sukali te me soki nalamuki nini na ngai sukali na ngai eza likolo ekokozala ke oyo tobombaka wana boyebi susu te soki chambre na biso basukali etondi tobombaka ndamu na foi ya bimisi yango ou bien soki olie protéine ebele olie graisse mokie olie protéine ebele graisse oyo olie wana soki akosala yango susu énergie te akokozwa pe esalama pe na foi akokozwa pe protéine asala yango pe énergie mais akosala yango sukali aosala graisse te aosala yango sukali fala sala ne graisse nayebi te nzambe mpona nini mpona yekaka ke sukali wana asala yango sukali mais aosala yango sukali epesi biso énergie ok devoir ya baprotéine yango wana asalaka makambo ebele eza lokola mire etonda na babriki briki na briki eza na devoir nango wana protéine sa yango tokovivre te sa yango tokufi eza lokola sukali te sikoyo soki eza ke oliango mokie donc olie me mokie soki osali yango na ntan ya mokie soki olie yango kaka na ntan ya mokie eloko nini osanti basymptôme nini osanti symptôme ya kaka ke ozobela pamba bato babelaka pamba omonaka mikolo vraimen nazobela pamba ntan mosusu eza nango mpona malili te mpo bato ebele balobaka malili nini ntan mosusu ozolia protéine mokie ntan mosusu ozolia protéine mokie yango ozobela pamba ou bien soki ozosala régime mais ozokonda te naosala nyonso nazoningana me nazokonda te ntango mosusu ozolia protéine mokie ndenge tolobi eloko nyonso esalamaka na nzoto aza na posa ya protéine wana pe ekoki kozala ke ozosala régime ozomeka nyonso ozosala basport ozolia ndenge esengeli me ozokitisa kilo te ekokozala pe ke ozolia protéine mokie protéine eza mokie na nzoto mpo nzoto akokosala devoir na ye eza lokola miri eza lokola babriki baprotéine mpo atonga mire obi atonga ndako aza na posa protéine soki yo opesi yango te opesi babriki te otonga ndako mire wana na nini yango wana protéine pe protéine eza nécessaire na nzoto eloko susu ekoki kokomona basymptôme ke soki ozolia protéine mokie eza ke baorgane ekomobeba nayoka yango mingi na bapatien na nga mona soki bameki badocteur nyonso bayepa na nga na suka mpo biso badocteur ya naturel bato bayaka biso ka na suka meki nyonso soki simi te biso bata suka biso bapauvre baloba te ke tomeka na ona naturel se simbi te to ke na chimie normalement fallait aller la bongo mais ki na naturel se simbi to ke na chimie mais biso to bayaka biso ka na suka donc maladi wana oyo benga oyo ezalaka na ba nini belebele na kolo bakombo nango te maladi oyo bato babanga ona beno babanga kango ona baki bibon maladi ya bibon wana ona expliquer bino pona bibon o bato babanga ka wana ngana zwaka soki mutaye na traité ye soki déjà na hôpital balobine ke toza sonelo ka osala te ça bakomolukanga bayaka te ke docteur bibish bazwinga maladi wana nzoto ndeza nanu 100% nzambe ndenga asalaki yango naturel eza eloko ya nzambe soki ozobela nanu basali eloko te nanu basali opération te nanu bachange nzoto te nzoto no eza lokwaka naturel nde nzambe asalaki yango ozala seri ke okobika na naturel nalobi te 100% nalobi te mais 80% okubika mais biso tokoma na problème so dasi bachange yango bapesi bino boudet boudet wana bapesi bino boudet soki ozwa boudet ou bien ozwa basala opération mingi ba atroce bato bayaka ke basalisi da opération batie bango ya bibende na kati sima ezongi lisusu paso wana ezongi lisusu bayepa na nga siko libende na nga ozala yango nini nga nazala bakisi ya nzambe eza bakisi ya banzete eza biloko naturel ye nzambe ndenge asaleli yango azobongisa soki déjà babebisi soki déjà badocteur basali yango na ndenge na bango ekomi mwa problème nalobi te kokobika te mais ekomi mwa problème yango ezalaka bien soki ozwi maladi mekana na naturel avokende na chimie mais
na nazwa chance wana te nanu nazwa chance wana te nga nazwa kaka batu soki deja badorte balobi ki toza na eloko osala so te nsima bayepa na nga tam supo na ba video ekochange na ndozwa bango so bapesi bongo malade bayepa na nga ezala très bien ekomela te ekende noki mpe toza na chance ya ebele mpona kobika. Ok, to continue na baprotéine. Protéine eza kaka te kolia yango mokie soki olia yango ebele eza rare naloba na bino vérité eza rare mais ekoki kosalama ke olia yango ebele eloko nini ekokosalama eloko ekosala mpe komona ke soki oke toilette oza na problème ya batoilette ou bien oza na diarrhée ekokosalama mpe eloko ekokosalama mpe ke soki moto aza na problème ya rein so da ozalaka na problème ya rein okokolia protéine ebele te eloko wana eza nécessaire soki ozolia yango ebele ezibebisa susu rein. Mais soki bato basala sport bagene oyo basalaka basport bango mpana bango il faut balia yango ebele po protéine yango moto esalaka muscle na nde tolobi esalaka makambo nyonso tu na nzoto mais soki ozosala su sport ebele il faut lia yango susu ebele po azala mpe na oyo akosala lelo bamuscle azala na oyo akotala système immunitaire na yo manzaka basuki donc il faut lia yango mpe ebele ndeti ngai nga nasala sport mingi nasalaka 5 fois na semaine sport deux fois nasalaka sport ke nzoto na ngai poso na ngai elemba te nsima nango na koti na vélo ou bien na tamboli nyonso wana nakolakisa bino tokoyekola wana nyonso tu sport oyo eza mpona nini sport oyo eza mpona nini nakolakisa bino nyonso bavideo bobanga te ekoya ouais donc bato basalaka sport fo balia yango ebele. Sima nango protéine tokozwa ngo wapi protéine okokozwa ngo na banyama banyama soso ngombe mbisa mai nyonso wana misuni eza na protéine mais eza pe na ba légumes mususu bien biloko ebele o basala na matiti eza pe na ba protéine mais soki vraiment ya olingo landa ya santé eza miere ya banyama mais nakoloba ngo te mpona bapekisaka banyama balobaki misuni epesaka cancer nde nalobaki na bino oyo bazolobaloba yango bosala te oyo bazopekisa bosala oyo bazopekisa te yango bosala nalobi te ke vegan oyo baliaka misuni te babenga yango bavegan nalobi te ke eza mabe te bien sûr eza bien nasepelaka na bango ndenge baliaka misuni te mpo baliaka misuni te nde balobaki nde babomaka banyama eseplisaka bango to nga pete nga banyama nyonso naliaka eza bio naye natalaka ke nyama nini okolia donc nga mingi loka navanda na bali awa nakendaka vraiment na bawa babenga ngo naye bato oyo babomaka bango mo nakenda afa na bango nasombi kuna namoni bamisusu na bango bandeko na bango baza wana nakenda quand même nasengi bango merci eza so nasombi miliki na bango nakenda na liboso nasengi merci sima nakezwa miliki ponga miliki nasomba na magazete nakenda pa na bango na tie o babimisi na ngombe miliki ka ya bie yango wana donc nyonso na expliquer bino nakenda na liboso na l'accent pe bana na nga to kenda na pa na bangombe to sengi bango merci nde bapesi biso miliki to kokomela sima na ke kozwa miliki. Ouais, et c'est pesa nga mwa mawa so na kanisi ke balongoli ba bébé po biso to mela ba me to kenenzela wana te to kata wana. Ouais, donc protéine o ya bien ngana adorte ngana funa loba o ya bien c'est ya banyama. Point. Za banyama. O vema ke sala biso bien eza banyama. Ba vegan o baliaka banyama te bango bazwaka ngo na mingi na ba protéine o utaka na ba nzete bazwango o ba soya. Mais soya eza mabe soya eza epesaka pana biso babasi ba hormone biso tozalaka premier hormone comme dans oestrogène deuxième hormone comme dans progestérone siko hormone oya premier wana oestrogène hormone so bana basi oyo soki to régler oyo eyaka eza ndenge moko na soya produit ezaka na soya na tangu toza na hormone wana so to bandi règle ti les 14 hein soki tozoli yango eza problème ite mais so to leki ba les 14 à partir à les 15 hormone mususu mte bandi soki tozoli yango ba biloko soya mingi biloko eza na oestrogène hormone wana mingi et que baby sabiso ekoleka oestrogène ekoleka pe progestérone siko progestérone na nzamba salango ke les premiers ti les 14 ezala oestrogène à partir à les 15 oestrogène
ostrogène ekiti progestérone emati mpona soki ozwi mwana vanda basi oyo bana bavandaka te bana balongwaka eza problème ya progestérone wana na tokosolola makambo ya hormone tokosolola bobanga te nakoexplike wana nyonso to me nakotika wana mpona pesa exemple yango soya surtout bana mibale bakolia eloko ya soya te soya so bana mibale bazolia biloko ya soya mingi elakisaka ke libumu na bango ezala monene mona aza mokie eza libumu monene pe akomi na testosterone eza hormone ya bana mibali ekiti ostrogène hormone ya bana basi emati omona mwa mabele ebimi bana mibali ou bien libumu ebimi bango donc elakisi ke baza na bahormone ya bana basi ebeleki ya bana mibali eutaka mpe na bière so ozomela bière mingi bière mpe basalelaka ngo na matiti wana basala yango eza mpe na bahormone ya bana basi ostrogène wana ebeli tanto okóma na bahormone oexplike wana nyonso to yango faut kokeba mpe na biloko ya kolia okokobebisa sante na yo makasi donc naopesa exemple mpo bocomprendre ke biloko nini eza wapi eloko nini ekosala mabe donc faut bocomprendre yango protéine eza nécessaire il faut lia yango mpo kokovivre sukali il faut lia yango te mpo kokovivre graisse il faut lia yango mpo kokovivre graisse tolobeli te touti tolobela mokwana tolobeli na video sukali siko touti tolobela protéine video oyo ekolanda nakolobela mpona bagraisse tosololi mpona bagraisse nsima nango tokangisi biloko wana misatu oyo ezala na biloko ya kolia boyebi ke so nalie sukali esalinga boye na nzoto so nalie protéine esalinga boye na nzoto soki nalie graisse esalinga boye na nzoto esalaka eloko ok avant tobanda nalakisa bino mpo na commentaire bato batuni est-ce que okolobaka sukali eza wapi oui nakolakisa bino wana nyonso to me nga nalingi tobanda nanu naexplike esalaka nini na nzoto naexplike bino 3 wana ezala biloko ya kolia so tosisi wana tokokota na kota biloko ya kolia oyo eza na sukali oyo eza na oyo nsima nango tokoti bavitamine baminéral bata kongo mingi bakomeli nga keexplike biso bavitamine esalaka nini na nzoto nyonso ekoya bobosana te nasalaka nazala bana misatu donc nazo débriller vraiment ke nazwa temps oyo nasala ba video mais nyonso ekoya toza na temps soki semaine wana tokobanda lelo toza vendredi le 4 le vendredi ya le 11 tozokende congé tokovanda kuna 4 semaines wana nakozala na temps mokolo nyonso na ndozwa inédit mpona kokosala ba video donc bozala na patience nyonso ekoya bacommentaire na bino nazotanga ngo nana bandi korépondre te me nazotanga ngo nayebi biloko bozosenga bokomaka kaka esalanga mpe bien mpona nayebaka eloko ni boza nango posa soki mpe bomoni ke explication eza molayi explication eza compliqué bokomelanga so bolobi ke te bibishi koexplike biso te loba na biso ka biloko tolia bokomelanga ye donc menga nalingaka oyebi ke soko ozwi lipo tie na monoko oyebi deja ke sukali soko ozwi protéine musuni otse na monoko oyebi ke osala manzaka na osala suki na osala poso soko olie graisse ya bien ya olive huile ya olive ou bien avocat za pe na graisse ya bien tokosolola ngo nyonso oyebi ke na osala bahormone nanga na osala bahormone ntango naza surtout biso bana basi tokolanda ndenge nini cycle na biso ekendaka ya bana basi donc oyebi ke na temps oyo hormone oyo eza likolo funa lia biloko boye po ede ngai na temps oyo hormone nanga moto eza likolo funa lia biloko boye ede ngai donc okokende cycle biso bana basi bayembele ezalaka ndenge nyonso te ezala nyonso baza ndenge moko bana mibali baza line biso toza matakita omoni biso nde tozalaka kanda toza gentil kanda toza gentil nde papa balobaka na biso yango yo lelo olamuki bien te non nalamuki bien bahormone nanga mutu a changé papa bahormone echangé po eza mpe bien botalaka ngo mpo so bocomprendre biso basi nsoto na biso ndenge esalaka ata mosusu bocomprendre biso so moto olamuki toana posa osolola te obie tokomi kanda eza te ke tosala yango nako eza bahormone na biso mte esala bon ok merci. Au revoir. Tokokutana bokomelanga eloko boza nango posa sima nango nando kosala ba video boza na patience nanga lingala nanga oui nayoki nayoki batebele bazo discuter lingala nanga eza vraiment bien te ezemona na kena lobango bien te bato bayebinga avant ona na banda da ko traiter bango bazo féliciter nga po bayebe sika na wuti bayebi esika na oti yango bino nyonso to merci menga nazana fier na lingala ekoma ke
mutu nyonso ayoka soni mpona koloba lingala so natali mendibu balobaka monoko na bango na fiere biso ekomaka français dutch na monoko eza monoko na biso botana na mindele bakomo bina banzembo na biso bacongolais na tiktok bomonaki bango bazo nikuna bayebi kuko nikuna koleka nga nga na yebo nikuna te me bango bayebo nikuna koleka nga tokolisa monoko na biso fo tozala na monoko na biso mpe fiere yango ngai nalingi vena nayekola nga mna omatisa lingala donc bolakisa nga mo nalobi mabe bolakisi ngai po toyekola monoko na biso bien bana ngai o nga na yebi na lakisa ngo pe bana nga baza ba métis mais ba mo o nga na yebi ya lingala bayokaka lingala bien si na kolakisa bango très bien te ponga mo na yebi ya ote o nga na yebi na lobaka na bango donc faut tozala fier eza tobali ba mindele bana na biso bayoka quand même monoko na biso. OK, merci, au revoir.